Bonjour et bon dimanche à tout le monde qui me suivait de partout. Encore une fois, c'est la vie est belle. Ndeko Nabino, frère Nabino, solo lité moi mikolo, moi et belé. Pour ne pas bino souk maramaro bezate to ezali mais naza na ba preuve ya kokokate na royate na lobakaka po bomona nga. Soki na se permetaka na zora courage wana ya royal liboso na bino koloba ko solola. C'est que j'ai assez de preuves oyo et vous permettre na loba na bino pe na na courage wana pe motivation. La vie est belle tout solo la moi kala na bino et j'espère que vous avez malamu bisika bozwami lelo koya nanga lisusu liboso na bino parce que j'ai à dire ya kolobezali na lobaki makma etali batu na biso ya théâtre ba star na biso ya théâtre na robando limbisa na koloba te mais oyo pardon il faut na loba année passée na lobaki awa kaka na même plateau na même esika na lobaki eza na ndeko moko asalaka théâtre kombo na ye Branly na tangaka kombo ne 7 fois Branly ndeko na nga bongisa na mwasi na yo Branly soki bayokaka soki ayokaka te nayebi te lisolo nazobetela bino na kosenga na bino bolanda nga na bokebi mpo na kolakisa bino na bavideo na bafoto ya makambo na oloba oyo ata moto amemi nga na justice na bapreuve tout mpe moto alobi na nga makambo oyo eza ye moko kolo makambo motivation eza nini bokoyeba bango kaka awa alors na kosenga na bino bozala attentif émission oyo ya la vie est belle oyo tolobaka makambo oyo tolobaka ngo ya sentiment te mpo botala nga so bokee na nga wapi te nga bamba polémique nazalaka na bamba polémique te nalingaka juste kosunga bandeko oyo ya nga diaspora na mokili mobimba bameka comprendre en fait rôle na nga eza nini en tant que jeune ya kosunga jeunesse na biso toza baéducateur de masse toyaka te ya koloba biloba loba batala alinga loba lisu nini bango balobaka kaka bato wana balobaka te ndenge nalobaka na bino la vie est belle tokende 9 ans yango depuis 2012 toyaka kofinga bato te mpo tokóma na ba 200 000 abonnés te awa tolingaka kolamusa jeunesse kosunga bandeko lisolo nazobetela bino ya lelo eza nini ya ndeko na biso ya artiste comédien Branly asalaka théâtre bato mosusu babengaka mondibu aza na elongi ya bana malamu nga kutu nazalaki choqué na baimage oyo tu namoni eza na ndeko mwasi moko aza na mikili ya poto na ngambo ya Canada ou États-Unis mpona kopesa adresse exacte te ndeko wana akweyaki na bolingo ya Branly aza mama ya bana 4 adivorsa na mobali na ye badivorsa makambo kaka ya love ndenge ezalaka aye kokóma na bolingo ya Branly babandi kokomana na Facebook kaka ndenge ezalaka babandi kokomana na Facebook kaka ndenge ezalaka boskizenga so na otala ngambo mpo na otanga yo moma voilà babandi kokomana na Facebook bolingo yaka te bolingo ye ndeko mwasi akomi kosalela Branly oyo ya théâtre bakolia babilamba kaka ndenge ezalaka kaka kotya mobali na ye à l'aise baye kokende plus loin bakomi na niveau makambo ya libala ndeko mwasi aye kotya makoki mpo nga na bino toyebi ke Branly aza na mbongo te bata théâtre baza na lar te abandi alongoli Branly bisika azalaki azweli ye mwa studio nanu mwa ndako ya moke bademarche libala makambo ya libala eye kokóma ndeko mwasi alongwe bisika azalaka na mikili ya poto ya Amerika aye ti Kinshasa basali mariage civil s'il vous plaît mpo nazolakisa bino baimage sikoyo nazoloba makambo oyo te ezoyanga na mutu non basali mariage civil baréunir tous les deux familles ndeko mwasi aya na quelque chose na ye aya na mbongo na ye mpo na kosoutenir kaka mobali papa zwa ya kosala masolo to planifie bafere mariage civil esalemi ndeko mwasi asundolaka à l'époque bana na ye na poto
na mikili ya États-Unis aye koya mariage civil pe basali yango bakangi ba photo ba preuve tout ezali eza te to koloba kaka makambo la vie est belle azoloba nini la vie est belle azuli lisusu makambo oyo wapi mpo na yebi badongolo misu mosala na bango kolobaka n'importe quoi kokritikaka bapreuve tout eza basali mariage balati il pete broli atomboli loboko batémoin bazala baimage ezali bolingo ekoli makasi ndeko mwasi na bapapier ya wester ya ba 2500 ya ba 3000 naza nango sadi naza na belema tout eza teke na oloba makambo voilà naza na bapreuve mosusu te aza na makambo sa okoka te love tila o makambo tout ezo se dérouler très bien et nazo rappeler awa je tiens à rappeler ndeko mwasi na Bronly baza na écart mingi te akoza mkola Bronly peut-être ya ba quelques années car ba 2 ou 3 ans 4 ans pas plus po aza dia na bana mwana na liboso akokisa bientôt songa lobanga na bosani entre 19 et 20 ans mwana na liboso ya mwasi bolingo eze se dérouler très bien love ki là où mwana mwasi bazo kokende Dubai tina ba photo ya Dubai naza nango akobimisa bambongo obe kobimisa yango chance oyo bandeko na biso ya théâtre bazara nango epa basi ya poto biso moko tozana bango awa mbongo na bango toliaka te bapesaka biso yango chance oyo boza nango opportunité oyo boza nango bokovandaka calme te vraiment mwasi alingi oyo alati oyo bolingo akodepense akokota bacrédit mpo ke no yo mpe na milie na bino bata théâtre bamonake Bronly paza na mwasi na poto mwasi ne pas osala mwa makambo alukeli Bronly na voiture asombeli voiture naza na bafoto ya ndaku oyo azwelaki Bronly ya suka ya monene ndeko mwasi azongaka poto te aye kozonga poto twana bapoto donc en général langage na biso bazairwa nde tolobaka aye kozonga poto ntango ndeko mwasi aye kozonga poto ekomi mikolo ekomoleka po Bronly na Kinshasa bandeko na nga Bronly oyo asalaka théâtre boyebisa ye ndenge nini nga nayebi makambo ya Bronly ntango ndeko mwasi azongi mikili ya poto nsima mikolo aye koyoka telefone eleli kaka moninga nde bazalaka na ye bata théâtre bakamati video batindeli Bronly batindeli mwasi ya Bronly aka na poto aba tokóma na etape ya video Bronly amoni mwasi azweli ye ndaku abali ye donc pour Bronly il n'a pas d'argent mwasi azwi bacrédit apesi ye basali mariage civil bake Dubai mwasi po mwasi naza femme d'affaires mpona préciser bino bien Bronly abengi mama mwana na azalaki na Ngola mama mwana ne donc mwasi peut-être ya liboso ya mibale je ne sais pas oyo Bronly abotisa bakenda Ngola Bronly abengi azwi telefone yaka nga awa nakomi stable bolanda nga bien Bronly azwi telefone na ye abengi mwasi na yo babota mwana mama mwana na ye na Ngola ngai awa nakomi stable mama zonga ndeko mwasi wana pa yaka te aye tellement bacomédien na basi na bango bomwana bazaka na complicité moko boye moya bombela mwasi wana mpe likambo eza te abandi oloba na ye mpe ote mwasi moko boye ekutu tusaki mariage moko kaka ne ezalaka mpo na yo yebi kaka te mpo na ozela bendanga mpe bamikili donc azolinga pale bani donc yokanga kaka boye na buzoba ya mwasi wana po mwasi azaka mwasi atoyebisi eke no te tozosala cope omoni ndenge toza boye nazosala cope omoni toshinaka petite wana akomaka na bazuwa moko boye mwasi ya Bronly oyo mama mwana Bronly ya Ngola zwa telefone
banda kofinga na ba message wana naza nango na ba message ya mwasi ya brolio ya ngula tia zo finga ndeko na biso ya mwasi na poto akomela ye naza na ba message wana tolongo eso étape wana toye kolongo étape wana kaka camarade ya broli moko ya muta makamba théâtre kaka camarade moko ya broli ya makambo ya théâtre tovandi boye ndeko mwasi amoni batineli ye video na kati ya ndako oyo afutelaka branli na kati ya ndako oyo afutelaka branli azosalela mwasi na ye mama mwana na ye oyo autaka ngola zuwa akosalela zuwa aobeta ye bavideo yango mpe naza na video yango lelo eza opesi mbwambwa boyi mpo na opesa na bapreuve tout bopesanga juste 2 minutes nasokipe na mwana. Alors, donc, revenons à notre mouton. Branli, abeta maman mwana na ye. Camarade ne ya muta théâtre kaza ko filmer ye. A filmer scène na kamata tindeli mwasi na ya poto wo. Omoni eme. O dépensele mutu moko tala kutu mwasi na ye yo. Mama yo kaki wana za ya solo. Ndeko mwasi moteme bando ningana motema ndeko mwasi bebi ya kobeba nzambe nanga ndeko mwasi na kanda wana abengi famille soki bayaki kovérifie soki la police baye kokanga branli bo batali oza bamama motema banini koma ndako nga naza kofutela yo tozwi ndako ya monene ya kitoko lupango mobimba na otina mbongo bawestema mutu soko kotriche nga me ezala na meme mbetu oyo nga nalalaka te na kati ya ndako wana te wana broli etalaki ete apart kosoutenir branli ye moko na famille ya branli ndeko mwasi akosoutenir bango baleki ya broli bandeko ya broli aza wana kaka boye mama monogramme mpo ya ntina mbongo na monogramme ndeko mwasi amonaki makambo oyo libala na ngai koya kobeba ndeko mwasi asali nini. Il y a 3 mois passés, aye kosomba billet. Ndeko mwasi akitaka Kinshasa te aye Kinshasa. Malgré mobala sali oyo bamakambo tu wana, ndeko mwasi aye koya Kinshasa. Tango aye Kinshasa, abandi su kobondela branli. Place na ye komona ke oui, baartiste comédien ou soit bakangaka bana wana bandeko na biso basi ya poto na kisi. Yo mobala osalo mabe, mais bolingo pona nini akomi na niveau ke asomba su billet aya lisusu Kinshasa. Eza mobali oyo investir mobali oyo bakomi tina niveau ya kosala mariage civil bafoto eza ndeko mwasi akiti Kinshasa asundoli bana na ye na mikili ya poto asundoli bana na ye aya kaka makambo bolingo aluka bongisa ba raison pour les bana kopesa te yo ozalaka na poto nga naza na Kinshasa ozalaka nanga mingi te ndeko mwasi alobi naya kosala ta 1 mois na vanda na kubisa love na nga parmi bato balingaki akende mpo babongisa moi j'étais là moi j'étais dedans na participaki na baconseil soki ezalaki kobetela bino histoire oyo nangai nabetela bino depuis mois de octobre nde nalingaki nabetela bino na la vie est belle mais nabetaki yango te mpo bango bakomaki plus loin par rapport aux autres bango bakomaki ntina l'état nini ya mariage j'ai tous les images naza na tout naza na bafoto na makambo tout alors na gardaki silence nalingaki topesa bango chance ke bameka kobongisa branli oyo asalaka théâtre natindi bato boloba na ye abongisa madame na ye abongisa ndeko mwasi à Kinshasa, on a passé depuis le mois d'octobre, si j'ai une bonne mémoire, et Kenda qui Kinshasa, oh, a rebondi la bolingo. Tant à moni ke babongi, c'est à combien linga? Ah, papa, la vie est belle.
mikolo tobongisi vraiment na oki ba conseil na yo tobongisi kutu nako linga bosolola na Broly aboyi asali charisme aboyi. OK, pas de problème. Na pe na bité ata to soli na été bobongisa vraiment ekozala malamu mingi bobongisa boni santé santé bien. Mi après mikolo po papa ba Broly akufi. Oh papa la vie est belle nazaka na Kishasa. Yo zaka na Kishasa. Bongo bana no na poto. Nani s'occuper na bango. O te bazaka ke sika na tika ki bango et tout papa na bango pa zali. Nanga ni Broly to zaka bien mais mikolo ya komi ko vraiment makameze souffre malamu te. Ngala bisiete kanga motema yo mikitisa kaka eza love eza nango bakambu ekoleka. Na bosanya kutu. Même pas une semaine alors. Papa la vie est belle. Maman. Ozonga, on azaka na Kishasa. Yo zalaka ka na Kishasa kaka. Donc yo sundola bana na yo. Ozalaka noka na Kishasa. Po bonde la Broly. O kutu makambe koma makasi koleka. Makambe koma makasi koleka makambu nini? Oh non, kutu moi c'est Broly wana angolaise wana tout maman mona wana kutu azana zema mapasa o kutu plus grave le sous Broly azana moi c'est na Genève na Suisse comme on est Esther Ndede. Voilà, Esther Ndede si j'ai une bonne mémoire na luka ngo peka awa o kutu bango pe ba ocho botana lisusu kutu babwakela kinga mbasu. Donc mikolo tout tu ozongi tenga na kaniso so zonga o te na nola na ba traitement ya mbasu. Bandeko na ngai yango na lobi boye yango artiste comédien na biso bokolinga na pete kolinga na mwasi moko pe ya poto sao chena kisi sao mema komone pa ba musulman sao cha mwa chulai to kanga mwana batu na kadena nebisi mama na ba pandemie na ba corona yo tika bana na yo olandaka ka Broly mobala lingine ote batu bazo tout tourner ba vie ba ma vie kutu ba kotela nga soute vie azalaka pire nga boye nabi mama zonga na yo sezo simba te zonga oza pisikoyo ote na zone hotel mo kutu mama sala ozonga ote kasi na oto sala makamba billet si tout va bien vendredi oyo kasi loko nde pesinga ma pona okina internet. Maman moko soki mama mulopo soki kombo moko madame na ngamta yebi bato a Broly soki basa Broly batini basela nga mission moi si moka sundola bana na ye pola na Broly aza mukolo azokanga mama na bato a Broly muke Broly tito lingana ki ayebe ki ngana mukolo na 1 an ou 2 ans ou 3 ans naza kokote na jeune papa na boti ki na kibo mwana soka mona ke naza mukolo pola nina lingaki ngala bimisa ba mbongo belé ya kobala ya boye sikoyo famille nanga pe ba décider to kabona kaka esili kaka ngabi non ba chance ba mibala théâtre bozana nango te na ebite so basokola bino na ba mai nini je ne sais pas alors ngana lobi sikoyo na yo na Broly cop évidé po wana za sous love te za cop o ngande na love ona ko zanga te mama lo bala nga vérité vous insulté autres insulté kutu voilà signer ba divorce officiellement tout OK tant yo salaki mariage civil na Broly bobengi si famille ba photo tout eza ba preuve tout eza ezalaki po yo sala mbango bengisa Broly ya mbango na poto tant ya moni azo rumela ba calcul peut comment changer o te mais moi sur à Genève wana za balingana kuta vanga ngana bise maman de vous-même sur de toi-même maman yo yebite que artiste et comédien na biso so na Kishasa a cause na moi si moko te na poto eza pratiquement impossible pour yo ba no pese chaque jour des fois ça na 2 ou 3 na 3 Facebook différents même combo ba tie S koto ba bakisi leader koto ba bakisi un tel star
pour permettre oh sera tini 50 ba futi ndako oh 100 ba futi ba oh te me papa ngala ne ko soina 100% pour preuve ndako oyo ya munene nazo tindelo tunga mama bakisa lisusu abi no sa provision no liesa libota na bango na otangisa na bandeko no s'occuper na bango malgré moi si wana zo finga nga yangola na yepe na continuer ka kosunga bango po na opesa broli opesa yi ma ese sopa na ki so na vandi bona tali bona bi bato babeta libaku na zelu baza na mondo sade ovandi boye mosi moko osalelo tout malgré makambo basi poto bofongola miso bo malgré koloba tozoloba bandeko na biso apoto boluka elongi na nzambe baleki na biso basi bamama na biso bayaya na biso boluka elongi na nzambe ntango yo kabwali na papa bana na yo oabotisi yo bana 4 ou 5 na baraison moko bidon bolingo ezaka lisusu te akomisanga kamaradi na ye akipaka nga lisusu te voilà na mbeto akoma epave baraison moko ezanga ntina mutu na makolo mpo okende kokoma esclave ya mobali oyo abandoli ya mbongo bana oyo abota te bana oyo amonela pasi te bana oyo achangea pampex te okomi ntina niveau ya kotikaka bana na yo mpo landa bolingo wana ce n'est pas normal moto akoyebisa nga eza par amour na kondima te makambo molili eza na kati alors broli azeli mwasi wana adepense bambongo babalana basala mariage civil officiellement famille esangana mwasi ameme badubai akotise boye azongise boye par après yakobima nzembo mwasi wana aza mokolo nanga na bino nous allons découvrir ensemble soki mwana mwasi wana aza koko ou ezaka mobulu ya bata théâtre nanga na bino tokodécouvrir bafoto ya libala pate bele bamona batikala mona broli na alliance te broli alata alliance. C'est une manière pour moi, une façon pour moi, il y a qu'on dénoncer, qu'on dévoiler. Makambo nyonso tout, ba fille tout, broli a sa mobile nanga. Na solala broli ti 3 heures. Maman, yebake, broli a bala. Pe ba bikanda divorce, il faut ba confirmer nga si réellement ba assigné à qui. Non la Sabino. Bomona po ezala teke la vie be tozo mona pe mona mwasi yango te. Tozo mona ete, est-ce que ça koko, aza mama mobimba? Bon lit. Ça arrive, moi si je suis à Bota avant l'âge. Moi si, non seulement Aza Kitoko, Aza femme d'affaires, Moututo on allait passer né à Balaka, Oyebara Kaza la bana. Aza maman ya bana. Bon comment on a soit dans la jeune fille, yango les obangi sayoto, o changer, o zela moi la bato dépenser. Si moi comme akoye manze maza mukolo. Par rapport à Oya dans la Genève, wana vraiment muke jeune fille. Moi si na pe ya ndaku, Oya ngola wana bengi saki ya kuvana na ndaku, moi si mso zo futa. Ye baza sou, moi na muke makasi. Mais nous allons découvrir ensemble Bolanda binomoko. Ezala tiko, la vie est belle. Tout le monde a été. Voilà. Moi c'est un yeyo. Broli. Ataku tukindo ki papa. Moi si o aza mukolo na yo, aza makoko. Combien de ba musiciens bazo lukata, combien de mibali ba lukata moi si aboye. Ataku at broli. Bobanga masumu. Ata bozana ba protection wa bino soki bakanga bino wapi. Moi si aboye. Aza koko. Moi si ya kitoko boy aza koko. Ah! En tout cas, bata théâtre vraiment bobeta libaku na zelwa. Moi si aboye aza koko. Aza na ba ONG na ye. Moutapesi yo motema. Ako zelo na ndaku. Ako salelo ba monogramme. Ya ba 2300 €. Ah! Non. Bino, fobo ebisa biso place bo simba kisi. Poto nzima. Nazo kena bino malema. Mwasi ya boye. Aza koko, aza lisu bien te.
yo lingaki loka bosaki mariage civil ale ya tshona mukonga memo mbangu mikili papa poto ngo ya salaka na ambassade to koko nazaka na ambassade aza ambassadeur bozomona naza na ba récit ya ba montant ya ba frais j'ai tout koto ba secret Broli ba 100 à chaque semaine oyo ezali ndaku oyo ezali ndaku oyo azwelaki Broli yeyo po ate la vie belle tozomona ye te yeyo akotinda étape par étape banki na ye oyo donc mwasi oyo asi bakanga na molangi ya kisi bakosalela makambo tu Broli yeyo étape par étape bakokanga bafoto ya ndaku eza na bakaro eza na batoilette bakive neti mikili ya poto malgré wana mofinuku elongwa bamontant tout yango oyo parce que ezali la vie est belle ozoloba tozomona te bamontant tout ezali naza na baresi tout bavirima tout ezali oyo bafoto ya ndaku tozomona te la vie est belle malembe ko po bino kaka boye na bafacture na baresi tout naza nango j'ai tous les preuves yango oyo na bamontant ya babronli babetaneli bakuna zelwe $3627 babronli nzamba na ntuka tokozwaka basi ya boye mokolo nini ngai nasina bala nzambe bamontant ya boye na baresi na bafacture tout bamili kutu pamba oyo eza acte de mariage ya Broli yo mutu otyelaka ye motema Broli abala te Broli mobali nanga na sola neti 4 heures oyo eza acte de mariage ya Broli j'ai tout intégration d'acte naza na bapreuve tout Broli yeyo bato babetali baku na zelu tanga ye mwasi yango mpe yeyo afingi mama mobimba bafamille yeyo Broli yeyo leki ya Broli yeyo oyo kuna na baplante mpe soki su leki na ye famille yango oyo libota yango oyo Broli yeyo mwasi yeyo atomboli bagi babalani Broli yeyo avandi cérémonie pe salami ote Broli na bala te Broli za mobali nanga na sola neti 2 heures ti 3 heures lokuta po koma na niveau bokoma na ba niveau ya boye se kolingaki pe mwasi yango yo koko simba kisi te po escroquer tala mwasi yango pe bonzenga o alors ce escroquer yango ekoma na niveau ya boye mais c'est grave Broli azosekani mutakangaki ye bachaîne aza te mutaforçaki Broli makambo ya liba aza te ye azosekani mwasi mpe yeyo te oyo azokobenga mama koko lelo oyo asundoli oyo asabote bango yeyo bazali awa te Broli yeyo te bakoseli ye makambo te ye aza kolatisa bagra soki baza kobongisa mpe alliance te bakokanga bafoto ye aza kosinye te oyo aza kosinye oyo Broli to Broli te oyo aza kosinye oyo nani akangi ye na makasi batieli ye munduki wapi nani atie ye munduki mpo asinye mutu atie ye munduki mpo asinye te ye azosinye te témoin nani vi ya pa azali awa vi ya mpe yeyo azokosinye te bato baza kotelemela libala wana lelo oyo bakabona kaka vi ya yeyo mpe aza kosinye vi ya yeyo na katikati na bango mibale me lelo tokomi koyoka okutu Broli yango bazalaka na vi ya
ezalaki ka stratégie, ezalaki ka baje. Vraiment motema pasi. Moi ça limite yeyo boza kokende ba boîte azalaki kokote. Tant boza kokende ba boîte azalaki na jeune fille? Non, azaka ka jeune maman ko bote ezali kamate. Mututu azana le passé na ye. Mututu. Tala yozo seka, yozo seka. Ozo seka. Bachaki o munduki. Bachi o munduki te. Yo lati valise, yo anozana valise a ozo kene Dubai papa. Na vino kana rozwa même avion. Yo oza kene Dubai. Ozo kende Dubai yo yeyo. Est-ce que bachi o munduki? Mutachi o munduki azate. Tala nengo za ko signer na petit na esengo na sentiment. Bino moko bomoni ba montant. Tala ndaku mwana bato azweli yo na Kinshasa. Ako investir pona yo. Ako sunga libota. Papa Koufi a contribué à 95%. Nini bolingi kotimbela mboyo ka mosa asalaka mwa ferte. Soko yoki Eveline Feka azana mwa immeuble na yazo tonga mwa hôtel na ye yo muté bozola la soupongité. Il faut Chine kaka Eveline Feka. Oh, vraiment bino ngana ebité quoi. Ozo seka ngate mna lobi na sekisi yo. Yo ozo seka la photo. Oyo siko ezali mwasi ya Broly. O abengisaki na Angola oyo. Oyo paza mwasi kitoko po Broly yango pa yebi opona. Ayebisi yaka nga na komi stable mama salo zonga yaka la mwana na nga. Nga na si vie se bongi awa. Nga vie se bongi yo yaka. Na sina beti libaku na zelo. Nego mwasa yaka te. Aye. Yo soko moni mame mento la kotonga bilama na ye. Olobi te mama ofona China. Oko China nenge nini. Aza mwasi ya batu papa pido. Basi bakanga kadena. Asalata alliance. Bolingi komona basa ba mama batu te na Facebook. Soko moni kaka. Mame maza mwasi kitoko Ah, mwana mwasi oyo abala to abala te. Oh, boko kufa bino. Boko kufa misu polele. Oh, ngana mais c'est inadmissible, nazo comprendre te. C'est inconcevable, incroyable. Moi c'est aye mangu. Alobi mama Broly a bongi vie bongi. Azui mwana na bango mangu moi ça yaka te. Aye. Poto lo kaka Fatime béton. Moi ça y est. Mais moi si pas ça ko signer kaka. Ako koma mikanda. Ako lati sa Broly lopete na bolingo nyonso tu. Oh, vraiment. Ba ko sale la Broly ba course. Bola mela moi yogourt moi le kaye. Tala pe moi si angwa ya Angola. Moi si kitoko. Tala kiki. Broly lobi te. Na moni Pierrot apesa kinga maeli. Il faut tozongela ba bolingo na biso ya kala. To liaka nde oya sika. To China ka bango. Ndeko mwasi aza femme d'affaires, aza na ba ONG na ye. Aza na ba organisation oya soutenaka ba orphelin na ba orpheline. Broly lobi te mbonga ba orpheline oyo. Ba aide tozoka mindele mama foto liango ensemble. Ndeko mwasi asalaka ba don ya ba loso ya ba blog ebele. Asungaka batu. Ba veve ba asungaka batu ebele. Mwasi ya Broly Angola to komi esika yango. Claudine soki nani. Ale na mama na bango babandi ko finga source eza lokola boke ko finga banki yo edefisa ki bino mbongo. Po bosomba lupangu po bobala. Banki yo ne ko ya ko kanga bino biloko tu. Mwasi ya Broly ya ndaku mama mwana na ye. Abandi siko ko finga bozo mona même nazana ba message tout.
abandi kofinga yo makoko boye boye bakosala yo boye boye okokende ne pas ite ngai nde boye boye ngai mama ya boye. Donc mwasi ya broli Angola mutu azofinga mbanda eza mama ya mwasi ya broli Angola babandi kofinga ndeko na ba message naza nango Fatibe beton naza nango tu botala te ya kokufa misu pamba bozela toluka ba message eleki ebele ba message eleki ebele tokomi na étape ya vidéo kaka camarade ya théâtre aza kofilme broli camarade ya théâtre boyoka bino tu conversation oyo bozela na désactiver YouTube biso tout oyoka boza na droit koyoka bino boza bakoba te video yango yo video yango yo broli aza kosalela mwasi na ye Angola oyo abengisaki na Kinshasa zuwa pa komi kobima lisusu na mibali mosusu ya mike mike mais relation na bino eza fondé na buzoba aza kobeta mwasi na ye Angola ngo wapi na kati ya ndaku oyo mama na biso aza kofutela ye akobokola bango lokola bangulu sikoyo yo tala mwana broli yo ya mwasi yo broli abengisi yo zong longwa na Angola yaka Kinshasa nga vie ebongi falo vanda kal pourquoi bandi lisusu vie ya kindumba broli zu eleki mwasi yango mpa boyi nde kovanda wana broli oyo aza kobeta ye video eleki mulayi bandeko ekodistraire biso broli aza kobeta ye kaka mutu oyo ya théâtre bazalaki wana atindeli azu bakamati batindeli mwasi yango balobi mwasi aza kolela tomboki batindeli ye balobi yo mutala mutu ozosunga nga kutu naza na ngawa me okipaka biso te mutu oyo olobi osungaka ta makambo aza kosala tala broli yeyo mwasi yango yeyo akomi koko lelo makoko yeyo tala pe oyo avandi pembeni awa ye pa akendaka Afrique du Sud lokola bakomisaki ebilanga yo okeya Afrique du Sud okomi kobenga mwasi ya moninga afutela hotel donc mpo na bango ezalaki bashinaka mwana mwasi oyo mbongo na ye eza ya kosunga libota na ye te bafere na ye eza ya bana na ye te donc lokola bango kaka aza femme d'affaires non makwaku soki makwakulu soki maswaku apartient Afrique du Sud oh grand pote mer naza na hotel moko salite awa tindelanga mwa eloko ada oyo ya théâtre ada yo ozwi poison na wana nzoto soki mpe ya lokuta soki ya solo nani nde mpo alandela traitement ya poison na yo mwana mwasi oyo femme d'affaires donc ya ye mbongo eza na mosala mosusu te ezanga mosala asutenaka bino ba $200 yo olanda traitement ya poison mabe vi ape kuna soki balingi babengane na ndako ye mpe abengi mabe bata théâtre bolekisi nom de Dieu ata kutubilanga ngo mpe maka lelo buki matembela yango après 3 jours ekokenga na susu soki ebandi obota oh nzambe bato babeta libaku na zelu ngoya o eloba nango ata bamongo ngoya o bazwa babobe o tala ye o ndenge abatami awa o naza na Afrique du Sud kuna hotel naza eza ya bien te bwakelanga mo eloko grand prêtre maire aigle royal parce que comme ne babengaki yango wana oyo epesaka bimisa mbongo
Aigle Royal. Moi, la moi, c'est à là comme à coco. Ah! Boli. Chapeau, on l'a tiré la coste. Yé moutaye la cuillère. Moutazo, on a ba condition. On l'a ta ba discours. Oh, Nzambe. Sunga biso. Ah, Boli. Oza moutazo, hein? Na ligno solo la gana batute. On solo la principal na nini. Tala mwana mwasa mwazolo bakomi koko alingie lisusu te. Akomo tinda batu baluka mama moko asalaki mission wa azoko ko déterminer ta nombre bana mwana mwasa azana bango te. Soki mama nani soki muluki. Mama anima kwa kala asalaki mission pona koloba ono mwana mwasa atundoli bana na ye ayoka na mobali nete non. Ndeko mwasi na papa bana na ye kombone monsieur Alain basololaka très bien bana bazana 4 baboti bana 4 pour vana la mwasi bokoma tina niveau ya bana 4 ce n'est pas facile. Information tango zolingo loba il faut zalaka na ba preuve tout boyaka ko loba te kaka bozo bolobaka kaka po boloba kaka. Nga la vie belle nga vana beta li solo fona beta li solo na la na ba preuve tout. Soki yo boy na loba na la ba preuve na koloba kaka mais soko lobi na la ba preuve naza pe na oya ada déjà kala mingi te nazo c'est la paix ba naza na ba preuve abattoir groupe Facebook groupe WhatsApp pe nazo fongola kala mingi te groupe WhatsApp nazo fongola soki na Facebook na ko chatter na groupe WhatsApp na robanda ocha secrétaire général ezali mama Kasongo yena rozala secrétaire général ya groupe WhatsApp ba vérité robima na groupe WhatsApp le rôle appelle Telegram ye to kenango pe na Telegram to kochango pe YouTube ba preuve leki na vana ba preuve ya ba kombo na ba vidéo oko mona mobile ozo kanisa bala te ndoka sa bala o alata déjà alliance o yo zalaka kidiba na minute oyo mwasi kitoko boye mwasi angolala mama na bango babongeli mbuma lokolo bandi mukusa aya lokolo ayi lokolo lokolo kome moto bakende be balobeza mbasu ah na yibaka mutu te na sala batu mabete mbasu ange wuti wapi na yibaka te balande na ba prière batalisi ote mwana mwasi moko mutabwa kelu yango mwana mwasi ngo azalaka wapi ote bazalaka na ngola ah à part ça ndeko mwasi komona non trop c'est trop kisi pe epolaka Broli, moi si na ya liboso ya bomwana o babotaki ne mwana liboso azana zemi il paraît ti zemi wana za ya bana mapasa zemi wana za ya bana mapasa moi si na ya kala ya Genève komo na ye ndeko kombe zo kimanga ndede amida ndede azaka na Genève obeti na Facebook bokomona ba uti pe kobota na Broli lisusu ndeko moi sa tali a travailler na perte. Mobala comme otinda bata famille, bata théâtre, makoko. Mwana mosa lele lobi, mkaka nde nazabo naza koko. Ah, esui. Tokosuka wapi na makambo, tokosuka wapi. La vie est belle, oui. Ba image siko na kono tchangwa na groupe WhatsApp, tozo sala groupe WhatsApp. Comme ça bo sungana à partir du groupe WhatsApp. Pour la Facebook, c'est comme si ma kamsu ezozanga. Nina Bote Maingudi, azalaki wana na Guy Kake, depuis Braine-l'Alleud. My Foudre, azo représenté Bruxelles Mobimba, Belgique Mobimba, Guy Kake, My Foudre, yé pas azalaki awa. Tolobati. La vie est belle alobati. Car c'est l'eau mo nenga nazo déplorer, nazo regretter. Et l'eau qu'on a regretté, ezali kaka.
eloko nga nazo regretter ezali kaka kisi oyo bandeko na biso ya théâtre bazosimbelaka basi na biso ya poto ntango nazoloba poto nazomona diaspora en général voilà kisi wana oyo bazosimba wana ke mama nzima sundoli bana na ye afete na bango te mpo abondelaka yo bonli kosalaka mabe eza bien tozosala mabe oui kokontinue na mabe wana nde ezalaka mabe lisusu koleka il faut kochanger ndeko mwasi ase retrouve abandi kobondela yo depuis soko octobre novembre décembre papa kufi na Kinshasa asoutenir bino ngambu na ye amemaka lokola lobaka azalaka femme d'affaires aza na ba ONG ngambu ye amemaka yango wana na monde ya théâtre nga nazoloba kaka boye basi na biso ya poto avant ya kodivorcaka na bapapa bana na biso botalaka nanu nsima otali nanu nsima olobi otali nanu nsima olobi papa bana na nga nde nazoboya ye boye lokola azosengaka nga mbongo bana to lokola aza lisusu superman na mbetu te to lokola azosalela nga su bakado te namekaka akobongisa soki ta mosu aza moto ya makwiti pesa ye punition mais yo koboya papa bana na yo na bana 5-4 oya kosengage na relation oyo zwano ata mundele mais yo kosengage omipesa na relation oyo yo moto komosala badepense eza lokola oboti mwana mosu ya suka foliesa ye fozwele ndako fofutele eza kisi eza normal te mbongo yango ya wapi toyebi biso moko na États-Unis bato bafutamaka ba 5-6 euros de l'air na Europe bato bafutamaka ba 12 euros ba 13 euros ba 10 euros ba 9 euros mbongo yango ya kozwaka baengagement oyo eloko eza pasi koleka escroquerie ezalaka ata na balimite ti bomonaki meme Pierrot basombi biloko ya libala na mwasi ya po ale ake bala mwasi na bomwana au moins ye evitaki bakoma ti liboso ya nzambe na miso ya nzambe bavandisa famille bandeko na biso ya basi bozwa mayele nalobaki 2021 oyo kutu fona banda koinvite yo moko yo ovandi na kiti nalatisi yo maske lokola bilongo ezomonana te mpona bamaske mpona covid olobi branli bongisa evandeli na yo bandeko tu ya basi oyo batie branli yaka mobali na nga branli yaka mwana malamu branli alobaka te aza lokola baba lokola mundibu branli alobaka branli bogar moko boye wi aza mpe bogar aza mignon mais bawester oyo osala kokanisa koza numéro 1 mama oza numéro 20 mpo mobali akóma na niveau bakóma ti na mariage civil balata ti baalliance boye seke alingaki mpe mwana mwasi wana adepanse amemi branli ti badubai aleka na branli bo azonga na branli boye eza bablage te eza baje te bandeko na biso ya basi awa bozwa vi na bino au sérieux botikaka makambo ya kose plonger neti c'est-à-dire omibwaki na relation moko ndiri omibwaki na océan eza malamu te tozoloba chaque jour mais c'est comme si bato mosusu bandeko mosusu eza te wana ezalaki bango bon nazopesa mpe faute mingi te ta mosusu mpo aza na bouteille bamema komone mpa nganga moko songolo mpakala yango wana nitete ça je pense pas que tokokomaka na baniveau wana nous sommes des responsables il faut tomeka kobongisa mpe evandeli eza magi te libala nyonso tu matata ezangaka te koswana ezangaka te kosalela mobali badépense ti kosalele bawester ba 3600 quelques dollars ba 1000 euros kutu pamba mais bambongo yango mpe
normalement fallait brûler azalata na alimentation munene azalata na boutique moko boye ekotelaka mbongo so bolandeli vi na ye sikoyo na Kinshasa ata kabine ya te bon ndeko na biso ya mwasi nga na kondanaki eka nga bimama peut-être eza bolingo ou bakanga na kisi bana oyo boti osundola bango bamo ebele bongo mutu ozomona makambo eza clair te falo tika mais kotika ya bino niveau bokomaki na leta obandaki mpe badémarche awa ye mpe broli eza bamvoutement ya famille parce que mwasi oyo na Kinshasa aselo bawestern nde bomoni bapapier na bamonnaie grama ba 3500 bamontant wana mpe bosali civil ake na mikanda azongi nango na poto abandi badémarche ya poto mama vanda calme bandeko ebelebele baye poto ya bato batéâtre bayarmani kasongo baye rapide vanda calme soki makambo ekomi ya badossier ya makambo faut vanda calme odose kindumba bata théâtre bango na bango balingani te omoni mutu okabelaka kuta abengisaki mosi na ngolat aigle royal se obike ngaso na yo soko balaka nonga donc bomikomisa basi ozobala mwasi apoto soko balaka nonga nde omona bapasi oyo tu te c'est malheureux bino bandeko na nga mibali bosalaka théâtre boza na basuccès nayebi te na otanga 2 ou 3 kombo oyo nga natikala oyoka bango te ko makambo ebimi boye ya soni par exemple Bobo parce que Bobo je ne pense pas c'est-à-dire il faut yo moko ospipesa na valeur nani Omar natikala oyoka Omar te na bêtise wana soki omipesi valeur te soki omipesi valeur te soki yo moni le roi yoza na poto otuli po babotisi yo mobala boti yo bana mibale bana misatu mama longola complexe wana nazosenga na yo ndeko mwasi ozolanda nga na minute oyo soki oza na mwa complexe wana po lokola yo mobala botisi yo bana 4 bana 5 ke bakolinga yo te longola complexe wana la vie est belle nga nazalaka te mpona kopanza mabala te nga nazalaka mpona kobongisa soki ezalaki mpona kopanza mabala nde nalingaki naloba yango depuis année passée depuis mois d'octobre même nalingaki naloba makambo oyo nabandaki kaka korapele Broly nabengi yo combien de fois nabandaki kaka koloba bongo natinda bato boyebisa Broly aboma moto ndeko mwasi asundoli bana na ye mpo abondela yo maintenant aza koko maa koko mwasi na oyo ya ngola ti akoma na niveau na famille ne babwaka soki maladi mbasu makambo ebelebele tozokende wapi nalobaki 2021 oyo banti valeur tout tokodevoile bamakambo wana nyonso tu ekoleka te bosambelaka ata 2 minutes ou 3 minutes po bakisa parce que eloko yango mpe ya basi yango ya biso Robino Mudiba loba bolingi photo na Facebook mutu mosu akozwa photo na yo boye oza na vie de prière malonga te ake vandela komono na ndaka banganga ti mutu ebaluki nga na kokondane ndeko mwasi te mpo bakamusu eza wana na spiritualité ezolakisaka eza makambo molili ce n'est pas normal mama moko to aza na motema akoki kosundola bana na ye po alanda yo akolanda nini autaki deja na libala eloko nini ya spécial oyo mobali na pesi ye to aboti ye bana 4 nde akoya kozwa epa na yo mutu na bolingo bazala l'amour est aveugle oui eza
bas slogan, bas terme, et ça ressoute. Au jour d'aujourd'hui, l'amour n'est plus aveugle. Maman, l'amour est aveugle. Et ça ressoute. Maman, est ressoute. Bopé sana ba conseil. Muninga na yo ndeko mwasi mbala théâtre zaka mubali. Soki komi makamantère de mal pesa nga bo tindela nga bo tala baninga asombi catch. Dernièrement nazoki sujet moko na lobela nga ngote. Na Kinshasa bata théâtre bakoma la concurrence ba catch. Ba marque moko ba oh tala kutu ya komi la voiture nga na otambola na ba taxi. O komo chamona ba tout pression. Ba lukelo pe mo ebobolo. Tala kutu Omar komi na Nissan. Tala kutu Bob azotambola na Jeep. Nga kaka ba taxi ezo sopanga na kumisaka yo. Mais soki mwana bataza alarte. Omona bana ngo komi akezwa crédit. Akezwa lo crédit mbangu à 10 000 parce que so sala moi misala pamba oza la facilité ba peso 10 000 la soki 10 000 soki 7 000 crédit. Allez, omona bana batu bolingani même pas 6 mois. Yo so memi kombone musika. Allez, azwaka crédit au mona tinelo yo poke sendwe. Yo wana boke luka Mercedes à 7 000, 6 000. Mais est-ce que on les a vu? Maman aboti yo tamso na Kinshasa. Ozana ba leki na Kinshasa, ozana famille na Kinshasa. Ba lia na mbongo na yoti. Nalo ti okabela na nota famille note go bo 2000 bo kabola to bo fungola ta boutique. Maman na noti lo la teka pondu, ateka fufu, ateka nguba. Opesa na au fond de commerce à montant wana te. Mais yo zoti ndela mutu moko bolingani ga lobby ya. Ba 7 000, ba 8 000. Na facilité. Et ça passe super mao. Bao baye barate Bronly aza mobalo abala. Ata la ta alliance te bo mona na aza na mwasi wa abala. Oh le la commissaire Makoko. Et ça passe super mao. La vie est belle nga na zalaka na pona ko dénoncer marmino surtout mabe tolo baka kaka bosolo. Na lingara te ko vanda voilà, ba responsable balandaka nga ba papa na biso Emmanuel. Motema mama Yuyu na Willebrook, ba famille belé balandaka ngai. Na Charles Roy Trésor, Kasongo, Tracy Tikela, motema mère Aboupia, Karine. Bana na biso ba legra, famille libote za munene, ba mama na biso Ementolo, ba te bazé belé balandaka nga ba responsable. Na roya liboso na binote po bomona nga to po bosana nga nini na ebité na yaka koloba boye po na kolamusa surtout bino ba femme seule bozo komi sambwisa bino ba femme seule solde boye ozo lenga okende solde dango ndire olingi okende kosomba okende kosomba soki nini bilamba yo moko te nazoke kolukela intelite mama mobile na ngai abwaka ngai te ka mingi te na préparer voyage depuis oya poto otikala jamais osali 10 ans kitaka Kinshasa te ba famille na bino ba benga yo ozobanga kindoki passeport ekobunga na aéroport ba kobotolo nini ozokobanga kindoki mais batu basutukaka boye yo wana na Kinshasa oloya to mona famille te okomo ya po Kinshasa ya kobatama ndeko mosusu ote osa 2 semaines na Kinshasa amoni ata famille na ete mpona kobanga kindoki bazalaki na muta théâtre bango wana na ba flat bango wana na ba boîte bango wana ba boye tanga zongi poto ala bandi ko publier ba photo tanga langi na Kinshasa bon wana eza po famille na bino ba loka yo to po ba lakelo mabe yo ke Kinshasa moni famille na yo te oyeka uniquement pour la mobile yango ba kisi yango aba yango ba kena mort pa yo kana resute ba memaka ba kombo na bino wapi et pas mort te ponga na vanda ka na zo kozela batu ba changa ta na kisi mutacha nga na kisi te
tokozela batianga ta na kisi nga mpe nakanga bisaka nga wana nakei afrique soki nake canada nalandi mpe bolingo kuna busundoli mpe mwasi na ngai. C'est pas normal. Ba femme seule, ba maman. Bozala na kokolo ba terme ezoki manga. Confiance ya bino moko, confiance à soi-même. Bozala ba confiance. Bino moko faut bozala trop sûr na bino. Mobala ta yele lo tata lo yelo bité. Bo paniquer te. Bo panique yango za nini? Po muta théâtre sali yo demande. Et puis l'ora mabeza yo moko okoti otindeli e demande. Bino moko bozala besoin ba lucha ba kombo na bino na banda wanganga. Sur 100%, 90% ya basi ya théâtre, basi ya poto. Bango moko batindelaka ba artiste comédien ba demande. Balobaki nanga. Bango moko batinde bino moko botindelaka bango ba demande. Tango tindele demande andimi. Pona bango nengo tindaki demande wa il faut zalaka mwasi na ye. Est-ce que qui fanatique ango? Il faut beaucoup mara mwasi na mobali. Na Angleterre kutu n'en parlons pas. Nazande na ba sac na ba conteneur ba dossier. Ya ba Angleterre, nazala ngo tale bele. Mususu ya parolaka mafuta uta Angleterre kaka. Ya parolaka so new matin. H soki 24 so aparolaka ngo sou te. Ya parolaka so miki te. Aparolaka so revlon te. Ye soka pongisaka lo poso choko na chaka susu karola etite. Ye mafuta fo uta Angleterre. Ya parolaka so ba mafuta na bino te. Ye mafuta fo uta. Et puis ye mafuta, ye ba senge, ye la taresu ba senge tombola ta. Ba bilama na kato. Oh. Ye bilama uta Angleterre. Ye même brosse ya Angleterre. Mekako ya Angleterre. Bon, yo moko lingi mobali. Okomi ko c'est-à-dire bana na ba komi ko lata ba keche fungama. Oza na poto bana ba olata bilamba nzuluka mwana olata t-shirt kingwe komiti na plipeka. Ozo changer mwana no t-shirt te. Mais yo ka collection oh 12 t-shirt papa papa ba sous-vêtement nzuluki na ça chaque un mois papa boaka ba sous-vêtement wana yo yebite na Kishasa wana sous-vêtement mutu fa ça na 2 ans 3 ans bato boaka ba sous-vêtement te soit c'est non 2 ans yo ko o changer mobali mode de vie o komi ko changer ba sous-vêtement chaque 2 mois. Le rôle lukelake ba t-shirt ba sous-vêtement na Primark. Obi ke biloko wana nzulu kaka nango efunga makapamba pamba. Papa ba chaussette na o eza kaka po na osolo mo mblo mike. Papa sous-vêtement na o ya pembe eza déjà 50 pièces. O komisi mobali na vie moko boy o abanda ko rêver. Ya bandaki na tongo kopu ma ya lobo na ye asomi lipa na ya ngando na coin ba tielie mwamba. A betchango vite, faut que ça la tournage. Yo quotidien, papa, il faut ça la dima qui chaque tongo hein. Au quotidien via omelette, au quotidien via nido. A salina nous déjeuner na nido, à la bimalisus na flacon ya lait. Ouais, romela nzela. Baninga tang baza romela ba maya chasser ba tobola, yo lobite faut melaka au pire puis ya melaka spa. Ma il fait ou ta Belgique. Et ça faute na bino moko. Ça dit on memi mobali na level moko akoma mona ye pasa no azana poto. Yo lobi yenda ku pose lenda ko za sous studio te ke basani basokolaka na se pona Kishasa toyebi. Bandaka studio za na cuisine te. Basani na se yo lobi te. Yo rozola studio o za na cuisine. Cuisine o za na lavabo. On me mis Gombe. Appartement à 400 €, 400 $, 300 $. Au changer vie.
mais yo moko awa na Belgique awa ndako nozo kovanda kiti ya cour ese komi na misu ese tobuki yo moko ndako ozo changer te ndako ne komi salite bana bakomi salite ba fruit okalingelaka bana na nzungu ese koma ya salite mafuta huile noire yo wana makambo etali via bana noir ochangeaka te soki bana balobi mama aujourd'hui nous on va manger crème fraîche oki ozola bango baprovision bacrème fraîche ese ekoma makasi ebeba sadi bana no moko okoma ndoki ya bana no yo moko oza kobwakela baoka bibwaka bana batelefone yo yayo batelefone na bana foki kolukela bango na baréparation bao babambaka papier na nsima 10 francs 10 euros 20 euros 40 euros bana oza na bana 5 baselaka tablette moko après 2 heures ditata bana bakoma oyo azosala tablette bazwi batie montre air wana chrono soki 2 heures dite ekomi tour a oyo condition ya bana na yo yo moko condition ya bana na yo bino moko bozomema bango na vie moko boye oyo yo moko ozovivre yango te awa oyebi ke lokola oza femme sele awa na Belgique bana 4 ndenge oza na bana 4 bongo bataxe déjà yo moko 1 a osalaka te mais oyebi ke ndenge oza boye déjà lokola oza na bana 4 awa selon la loi belge oza na facilité kozwa crédit ya ndaku ata oza na mbongo te banki bakolekiselo mbongo bakopesa mbongo moko osu mpo osala batravaux yo mbongo ya batravaux ya ndaku 30 000 wana likolo banki soki nini epesaki mpo osala batravaux nde yango wana yo oza kolatisa koliesa mobali ya théâtre oyo ozwi oyo mpe yo nano moni ye te yo moko ozotambola na telefone ya Samsung batiaka bateri na nsima mais mbangu yo wana oke Proximus iPhone 12 esebimaki ozweli olozwa ata moko ozwi mpe mibale ozweli bacouleur différent ozwi otindeli mais finalement eza kaka kisi to na buzobe ekoti na kati misusu kutu na mibali na bango nanu bakabwani te mibali na bango nanu bakabwani te baza kaka na ndako me basi bakabwana séparation du corps lokola bazwaka ndako ya crédit mobali akoma kolala ne na chambre mosusu mwasi na chambre mosusu bana bavandaka kaka wana mbongo ya bana mkolo bana wana soki asengi ata 20 euros apamba yo kama ngala boni boye ko Jean Pierre boni boye ko tonton Guy boni boye ko kotunaka mbongo ya bana wana te ezala mbana suka mkolo bana wana tuna mbongo ya bana te po yo kangisaka mbongo ya bana wana soki eleki chaque fin du mois lokolo ozovanda na Flandre et pas ba flamand 200 et quelques oza na bana 5 donc mbongo ya bana wana bango moko babénéficiaka te soki eleki kaka pia bébé ese eleki salaire no eleki bébé donc mbongo ya bana ekoma salaire ya mobali no ya théâtre ya maboke ye pa koma bingani na bo je suis bien payé nga akoma na mona mosala na ndako oyebi ke so na vandi boye nalobi nzambe donc ça dit mbongo ya bana na yo moko ekomi salaire ya mobali no ya théâtre zazi kasongo grand partenaire balobi yende mutako gérer groupe WhatsApp parce que nalobi te faut ça la groupe WhatsApp pour ba vidéo mususu na kolekisa na Facebook te botindela nga ba numéro na bino tout botinda ba numéro groupe WhatsApp botalaka ba vidéo là comme ça soki batu batindeli nga nati na ba ona nango na tie wana makambo mabe tu faut totelemela yango makambo mabe nyonso tout il faut totelemela yango mobali no soka lobi mama abonnement na nga esili yo kama ngala nga mutu natindaka osala permis te boni boyeko boni buzoba boyeko eza pasi pe mawa alors qui a dit kibeni nzambe asunga
bandeko na biso abasi boyebaka ta kotanga bamate ekomi nango ebelebele na youtube awa bolandaka avolala okangi ata miso olobi nzambe natiki bana na nga natiki nga na maboko na mitiki na maboko na yo naza esu na mobali te nakomi femme sele me nalingi mobali oyo akopusa na pembeni na nga aya koexploite nga te aya koutilize nga te priere wana nde ezozanga bino yo kaka so mobali akomi excuse tantine kuku soka mobali akomeli oka kuku na facebook yo mbala moko bani baprésentation nana nga mwana moke kutu mbala nyokoli ngai naluka relation mo fixe vraiment nga masonza nga pesa nga mobali mikoloko nde nakolengele aozanga t-shirt te yo moko olobi mobali mosusu ta mosu ayaki na intention wana te azalaki na baintention wana te ayaki na bolingo ya solo me ntango atala alobi me nga nabeti libaku na zelu mwasi lokola kasongo mwasi lokola dorine motema yaniki belo alobi akozwa nga charge nga ne toza na poto awa me ya ndimi azwa nga charge aza na bana combien 4 te nga na kotia sous provision na ndako te d'ailleurs kutu courant na mai nasi akata akiti ata bafusible ndako ne même courant baprise elekaka su te akoma kosokolaka epa na yo kolia epa na yo kocharge batelefone epa na yo apala biso bolingo ematie mingi akomi kozwela ti bana na crèche na classe akomi kokita na bilamba ti kosokola nganga wana yo omoni mobali oyo alingi nga makambo papa bana nga bandaka kosala te aosokolelo ti basani jo mosusu bakoti akati soso atie soso akati ngulu yo lobi te efo azwaka salaire ya bana oyo ale mbongo 4 bana wana ekomi ya ye 800 € akomi ya ye donc ye moko mbongo ya social oyo azozwa soki 1200 soki 1300 mbongo ya cps plus 800 wana akomi pose akomi na 2000 balles oyo ye asimbaka te oyo yo ozwaka rien yo oyo ya yo nde okomi vraiment bandeko bofongola misu aveuglement elekaka te ata kutuki ndoki yango omona banganga bato baoya okomela nga la vie belle biso te o bango moko na buzoba na bango c'est pas possible po tokovanda tolobi eza banganga baoke tiaka bakomba bana bato na banganga nzoka mpe eza bongo te bango moko bazoke komitika il y a 4 ans passé 4 ans ou 5 ans tovanda nga na madame na nga na kasonga fille moko na Congo Brazzaville ozwe bafille oyo atindela nga bafoto ya bakaleso bastring banini alandisa ata ba 20 photo boye bon tokoloba nini nga na tie na kisi dernièrement na vanda awa fille mosusu abengi nga aza kosokola aza noir neti likala toyamba peli boye na dusi aza kosokola aza na bilamba te na intention nini yo bengi nga la vie belle oza na kikoso nalobango ata na lingala na kikoso ozosokola oza na bilamba te na intention nini mpo nga mpe na misembola neti bakenda to nga mpe neti nayebi te mpo nga mpe naloba nini to bongama nga mpe yeyo nga mpe yeyo eza pasi mpe mawa combien de tentation nga nazwi na vie fo ozala déterminé fo ozala na baprincipe bazwaka badécision ya te kolamuki kaka boye nalingi nabala après 2-3 jours nga nakoka su te na kati ya libala c'est tout un ensemble de choses de problèmes ezangaka te koswana ya bo mpe kofingani mpe mais bolingo kaka nde primaka bolingo kaka nde elekaka nyonso tu boloba na ba je t'aime faut je t'aime et continuer ata mpo koswana faut continuer kaka batiaka bino munduki te mpo bobala o te pecua na ye mo mutu aforsa nga est ce que atiaka o revolver yo moko mutu olandaka ye
te pechango kutu lelo Madebo nani te vie eza moko yango nga nalobaki nga na la vie belle awa buzoba nde na kotya te so bozozela nga na fingaka bato to bozozela nga na tiaka bavideo moko efingaka bato non baresponsable balandaka nga fo nasunga jeunesse nalamusa jeunesse na biso nga moko naka jeune aza koko te biloko ya nzoto mpe esalaka mais pourquoi na mipesa discipline wana pourquoi nazo ndima kovanda na mwasi na bana pourquoi oh mwana te yo lobi te nga fo nasala na vie petu wana azoloba na nga kaza azemi na nga aza liboma te papa toyebi bato babangaka zemi kosente eza bandeko bana Kinshasa ana mosala te babota esalaka bango neti pilipili la misu yango fo awanga na zemi mais yo oza na poto awa mwana bato kokange ntongo midi pokwa mwana bato azwa zemi yo komona ne yango yo oza mayele te mpo na nini olandelaki nga nini naza na rien yo pia petio vainangaka olingo bota wazoba yo otiaki mpla te mpo na nini otiaki lingwele te mpo na nini bon yo kasi na sa discussion ba obwakeli ye de toutes les façons ozalaki mwasi avi na nga te yo ozalaki passe temps soki après vie ezobonga te ekomi yo bandoki ya famille onoko na biso mutakanga bakombo na biso non yo moko nele foko yo moko mutatindaki yo moko so yo mutu oza na poto awa oza na facilité ya kozwa mbongo chômage soki ozosala te oyo bandeki kosala uso otikala kosala te ozozwa CPS okozwa soki 1500 soki 1200 ya ofele oyo toki to obundi te ozofutela studio moko ya 300 €, oza na ba 700 quelque bilekeli mwana bato asengi mpe mbongo te bozani na poto awa azwi zemi mpo okangamaki ntongo midi pokwa depuis hiver ebanda ti esili yo na ye kaka kole sere mwana bato alobaka azwi zemi yo tombuka c'est pas normal ce n'est pas normal tokobandaka kaka kodenonsaka makambo oyo alors nazosenga na bandeko na nga nyonso tu ya basi napekisi moto alinga te bokontinue kolinga bosala bavie na bino mais avec beaucoup de prudence avec beaucoup d'intelligence vraiment po botia mwa mayele moke bolongola bastress oyo ovandi 2 ans sa mobali ovandi 8 mois sa mobali c'est-à-dire nyonso te koya liboso na kobimela okaka boya kokomela na Facebook yo fo longwa epuis na kolobela bandeko basi oyo akoma lokwa voilà akoma lokwa ministre asalaka na l'étranger quoi donc akoma lokwa ministre moko bo donc batindaki bamission de service pamba pamba ye so alingani kaka na mobali na Suisse ake Suisse aleka même une semaine te deuxième semaine déjà sa misombeli billet ata kutu badésir yango badésir charnel ata kutu baposa yango mpe ya nzoto yango eleki c'est pas normal ata omona moto aotika bana vraimen alati abongami asuzwi valise benda ake koluka bolingo na ye ye azwaka balove ntina barussie omona moto alongwe belgique ake ti russie alongwe france ake ti italie azolandaka alove tokoloba nakangisa lisusu bapreuve mosusu bokomona nga na koya liboso na bino koloba kolamusa baye nyonso tu balati bandage ya molili nzambe abatela bino nimero na nga eza wana baye nyonso tu balingi bazala na groupe WhatsApp oyo nazosala botinda banimero na bino bokoma botinda banimero na bino en privé botinda banimero na bino tokozala na WhatsApp bambote na bino bon dimanche na bandeko nyonso tu bazwaki libaku ya kolanda la vie belle na bandako bisika bozwami la vie belle nalingi bino mingi tokoloba
kaka bosolo toko soutenir bêtise te oyo nyonso toza ya buzoba na kodénonsaka yango kaka naza wana te soki ozoseka nanga te soki ozoseka nanga nde makambo no na koloba te na koloba ngo ya malamu nazwi ya mabe na koloba mpo fo tolamusa jeunesse oyo eza mawa mingi nzambe azala na bino asunga bino na bamabota na bafamille makambo tu mpo na ndeko na biso Broly abongisa evandeli na ye moto akangaka ye te alinga ndeko na biso ya mwasi na makasi moto akanga ye te bakanga ye te ye moko moto akendaka lokola ezosimba lisusu te mwasi na ye ya Genève aboti mwasi na ye oyo ya Angola akomi so na zembe ya bamapasa ye mpe alinga bota seke akomi na baposibilité alors place source ya mbongo ebandaka kobima il est grand temps mpo na nga azwa même garantie ya ndako wana ake koluka studio mpo mwana mwasi atomboki asiliki mpasi na motema bambasu makambo ebele alors akomi na suka la vie est belle naza wana mpo na bino botikala malamu tokutani ya la prochaine mais nazo rappele lisusu nazobeta CT banimero na bino ya telefone botineli nga privé mpo groupe whatsapp oyo ezosalema oyo baimage mosusu mpo nga awa nalingaka kochacha baimage mingi te loba soki ye moko ndeko asengi na tya na banotyango na whatsapp tala mesi intel akomisi bana bato bilanga tala ndeko mwasi intel ekozala wana mpe mpona kopesa na baconseil mpona kose soutenir c'est très important botikala malamu oyo nga nalingaki nasala nasali na miso ya nzambe amoni yango botikala malamu bambote na bandeko nyonso tu bazwaki libakwa kolanda nga de partout dans le monde Australie Amerika Europa Afrika nzambe azala na bino ane ya sika makambo ya sika Broly changer evandeli baye oyo ya théâtre oyo batikali misusu nano na vandeli basujet na bango te na bapreuve na bango te bobongisa napekisi bino kozala na basi 3 4 5 te mais bokomaka nde na baniveau ya libala te soki oyebi ke eza relation oyo okokende nango mosika te numéro ya whatsapp na nga ezali 0032 466 0357 80 donc 0032 wana eza code ya Belgique 466 0357 80 wana eza numéro na ngai ya whatsapp oyo nazosala groupe nazo invité bandeko tout boya na groupe wana parce que tokodébattre kaka buzoba te mpo biso ngai nalingaka buzoba te sika bétise eza ngai naza te merci mama na biso Carla akomi numéro yango bato tu bozokoma mama na biso bibishi kilolo bokomela ngai na whatsapp moto akozala na groupe wana moto akozala kocoordonne makambo tu na whatsapp wana eza krasongo ye moko mama bana po ye moto alingi makambo kokomakoma ye moto akozala wana la vie est belle eza famille bomoko bolingo lisanga awa toteyaka haine te awa tokabolaka bato te todivisaka te awa tosungaka botikala malamu nalingi bino mingi bambote mingi na Danemark Jean-Riel Osefe El Felicimo depuis Danemark depuis Aarhus bisika zolandanga le mongo de Danemark Dorcas la joie mabundi.com bambote bisika zali sans oublier Fifi Lassi Fifi Lassi azo représenter ba Lassi nyonso tout Brazzavilloise moko boye mama diaconese mama asambelaka mpona bana na ye mpona libota mpona mokili mobimba bambote lisusu na famille Osefe estimé Bosefe estimé Osefe le mignon garçon prof yaza kotangisa bana na Danemark bambote lisusu na Merlin Miradi ya palais
bambote na nga lisusu bandeko bobenga te bozela nga nanu nasilisa soki tokoye toke lisusu mosika bambote na nga ebele na lider ya babosefe Fedu Bosefe motema ya ... na koloba ti na bombi so totali mopanzi moto azolinga asala bikamusi mikolo oyo dans quelques jours awa Kandi Bosefe motema ya Mariam Bosefe oui ozali suna kombo na wana te okomi Bosefe po tozo kopeselo mbongo voilà et le reste bambote ebele na libota mobimba na lingi bino mingi soki nalobi nakende pa baifeka Fifi ifeka na Namir yazalaka wana tout le temps Eve ifeka bambote na ye Nelly ifeka motema Jean-Pierre Fifi ifeka motema Boss Chris vie na nga Chris bambote bisiko zali na Hollande vie asimbaka ba million Eve ifeka bambote ebele bisiko zwami ser ya moto tobosani te libota mobima général Melissa ya Toms mwana na bango mobali le mignon garçon William Melissa motema ya Toms bambote na bisika ozolanda ngai Melissa motema ya Toms Dorine motema ya Yannick Belo tshela Yannick Belo zakalaka te Dorine motema ya Yannick Belo bambote la bino bisika bozali Yannick Belo a continué kwa encadrer na lotelaki bino ndoto ba mapasa mais na ebite soki eko se réaliser Elohim namona na nga bana me mwana na ngai vraiment azaka na makolo na ngai ya tu veux quoi alinga makasi mingi bozalaka boye oza na affection mwana yo oza kobota bana omonaka bango te papa wana fini botikala malamu sans oublier grand prêtre mère elenge ezanga lipasa ZK ya bakasongo Zazi ya bakasongo grand prêtre mère double mama bana ebele ponga la vie belle la bota na ba pays tout na bota ti na Chine na bota ti na Angleterre na bota ti na Océanie na mama ya bana ebele ZK ya bakasongo motema ya la vie belle bozo exemple nanga oza na mwasi na yo mabe malambo ovandi bolia te bolia loso mafuta mbila bozaka Kadi de Ntsolo ba grandeur ba volume Kadi de Ntsolo ya bakadi sans oublier Junior Bosei ya ba Junior motema la diva divine mama na Gege Keke to Gege mama na Keke na bosani te Nancy Dembo Madembo balobi monsi eza ya yo mama na biso Jackie Nyota Irene Kapinga boza ebele mama na biso Rebecca bambote na yo biso tutokutana na groupe La Vie est Belle la groupe à WhatsApp La Vie est Belle bokomelanga na WhatsApp botinda ba numéro na bino botinda ba message botinda bo continuer kotinda ba numéro parce que basala na bango ba groupe WhatsApp mais groupe WhatsApp oyo nyonso te bando bima tout nazotia wana nazotia na WhatsApp zwa publier partager boya na groupe WhatsApp tokutani na groupe WhatsApp mama na biso Malu Milambo Netid ya Suna Teresia Marie ba Nathalie Ngoyi bozaka wana ebele ba akuna matata nyonso tu nazotia kuna Carla mama na biso Carla Jackie Nyota ya palais bango balobaki pona La Vie est Belle bakokufa na La Vie est Belle. Oui, et je tiens à rappeler tout le monde ici présent, La Vie est Belle c'est depuis 2012. Ma page ezobotama 200 000 abonnés. Nga na kofinga te lisumu nga na mema pona lobaka na kofinga te nga na kolamusa ba jeune na kosunga
génération oyo nakokota na buzoba te tokoloba vérité tokoteya tokosala baanalyse tokosungana bato basengaka nga youtube me nga nazalaka trop youtube te youtube afutaka bato mbongo oui Facebook mpe futaka Instagram mpe futaka voilà nga nasalaka beaucoup plus mpona mbongo te me kolamusa bato Roger Madiadia mama na biso Paulina Lulembe bambote na bino baye bozwami bisika bozali tokutani na groupe WhatsApp la vie belle nalingi bino mingi tosungana to changer suwe na nga ezalaka yango wana BBC Aliti sans oublier Margot Bafaya Fabrice Bafaya Pichu Bafaya so omoni famille Bafaya omoni bango wana Flore Bafaya baza ebele merci Jésus pe ayo yango wana Patrick Kabea azalaka pe na biso la vie belle eza famille soko fingaka kende ba place bo fingaka awa mafinga ezalaka te bato bayaka bandi koloba biloba loye moko kotala moni me bato baofinga te mpona nini me soki epa na nga bato bazalaka edike bato mosusu libanda bafingaka balobaka n'importe quoi me pa na nga buzobe ezalaka te mama Fatou Nanu Likoye bambote bisika bozwami Aisha mwana misano bambote na bino bisika bozwami Nina Bote Maingudi balobi ye nayebi te so na koloba nini bambote na papa bisika bozwami la vie belle eza famille bolingo bomoko lisanga la vie belle eza famille tokutani na groupe WhatsApp Dieu est bon on est ensemble sans oublier bandeko nyonso to pe basoutenaka nga depuis Afrique Brunel Kalombo et nabosani pe teke tozala matanga mes condoléances na famille na biso mobimba famille Ekula oncle nanga Adamo Ekula oya Zaiko akufeli grande sœur na ye donc nga nakufeli mama Kulutu sangwa matanga oyebanaki lobi tozala matanga nzambe ayeba kosunga libota na biso apesa biso makasi to surmonter ba preuve o nyonso tu eza makambo yaka baye oyo bakozala na gentillesse ya kokomela papa na biso Adamo Ekula oyo Zaiko aza oncle na nga propre bomona te ndenge alingaka mwa bastemai wana te vi aza mbuta azala chef d'orchestre Zaiko ye moko asala langa le clan langa bazalaki na Afrika moto ba covid bamebebe balongwaka bakoma voilà boya na groupe WhatsApp nazo invité bino boya ebele soki na kati nalingi komona batu tout ba région na biso na groupe WhatsApp bokoma na message ya bokoma numéro eza wana Nina Bote Maingudi azotiela bino numéro mama Jackie Nyota azotia numéro na nga eza wana tokutani na groupe WhatsApp bon dimanche na bino semaine prochaine makambo ezala malamu makambo teleka malamu mama Emen Solo Kolo Bangolo mewa Sara Bangola maboki mewa lamba net na film soka sali ntaba olie na petit ma aimé yango lamba ya kisi to nini na bosani pete mère abupia mama na biso abupia ye soki olobi asala mo eloko afeti asalelo tige atumba na Charles Roi wana motema trésor kasongo yazala wana na bana balegra ba Jean-François bebe na biso asuka Talio tokutani à la prochaine on est ensemble mama Nina Bote Maingudi wana na tikeli o musala na yo koma ba numéro komela batutu mama soko kotela bango botika malamu la vie belle les famille branli na bengi o combien de fois changer ba preuve naza nango kaka soki nazwi su ya sika nakolakisa mais nazosenga na bandeko tout ya théâtre botenir nga rigueur te bomona te ke voilà
eza kosambwisa te eza kosunga bino bochange ya important yango wana tokutani na groupe WhatsApp la vie est belle on est ensemble